Ernest Bandika Sikozo. Toye awa pona koyebisa ba o toyebaka uta to bandaka bitumba oyo ke baza ba régime sanguinaire, eza régime ya occupation, eza régime ya prédation, eza régime ya tuerie. Toyebisaka bango biso bilenge biso génération oyo yesika ke to kondima sacrifice suprême pona ko arrêter temps. Tant que vous avez colombé le slogan, nous acceptons les sacrifices suprêmes pour arrêter le temps et que notre génération n'acceptera pas de passer et de laisser Kabila au pouvoir. Vous allez en connaissance des causes pour que vous ayez en face de bomi et que vous avez bomi et que vous ayez sauté. Les autres, comme histoire, il y a Congo, Namakila, il y a Ndeko Rossi. L'OBP, le déterminé et que Namakila, Ndeko Mususu. Jusqu'à ce que nous allons obtenir les changements dans ces pays. Dans le changement dans Mboka Oyo, Ezali Koyo Kanana départ ya Kabila, un point, un trait. Et dans Congo, vous allez na Esengo, Karasoyi na Matoyi na Bango, Bayoki ke Kabila Pakati Mbango. Donc là, ça kolinga bima par la petite et la grande porte, biso génération Otokosala, Oyo News surtout Otokosala pour que même par la petite porte, Kabila va partir et na Congo va s'avancer na bango. Tala oezali elembo ya kostali satina nini biso tuyeka tinesika oyo pona ko pesa signal pe message fort na bao nyo surtout bazolanda biso tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dans le monde entier que tous a résolument déterminé pour na remema bitumba oyo tina suka pe loko moko te kozongisa biso na sima. Merci. Je commencerai d'abord à remercier l'Église Saint-Bernard pour la messe ainsi que toute la communauté. Je vais faire un poème pour honorer la mémoire de mon père. Je lis en pleurant mon père, mon gardien, mon idole, celui que j'aime le plus au monde, mon papa. Nous
avez pris mon père, physiquement, mais pas dans nos cœurs, ni dans nos esprits. Je suis un garçon, je vais défendre et continuer ce que toi tu as commencé. Défendre ton nom, ton courage, ta bonté, ton amour. Ah, les voyants. Oui, tu es le vaillant. Les Pandanji Lawai. Tu es un vrai héros. Mort sur les champs de bataille. Un vrai héros. Tu as dit le samedi 24 février à mon oncle Yannick Arsène, je cite, mon petit, je ne fais pas un combat de paix. Je ne fais pas un combat de haine, mais un combat de droit. Incroyable mais vrai. Les gens meurent 3, 4 ou 5 dans ces villes, mais c'est 25 février, il n'y a qu'un seul mort. C'est mon père. Quand les autres partiront, et moi je viendrai déposer le drapeau de la RDC sur ta tombe. Et papa de son pays, Chimanga, part en paix, le peuple gagne du jour. Bandiko Boto, aya kopesa bongo awa te. Camarades de lutte, distingués invités, membres de famille de Rossi Chimanga, la plateforme des mouvements citoyens et activistes congolais tient à vous remercier d'avoir répondu présent pour rendre action de grâce à Dieu pour ce qu'a aidé Rossi Mukendi Chimanga. Honorant Rossi dans le calme et la dignité, dans la tristesse, certes, mais dans une attitude de méditation et d'interpellation. Sur ce, nous vous invitons dehors à rendre un vibrant hommage là où notre héros est tombé. Merci. Sika tokobenga mabango, boya liboso awa. Mbote. Tomoni yo président awa na kati ya Saint-Benoît na messe elingi koloba nini kutesa bayibuka. Toye ko rendre hommage na ndeko Rossi oyo aliaki moko ya bato ba pesi bomoi na ye pona yetumba ya démocratie nakanisi ke bomoi oyo ya pesi ali pona yetumba changement kasi toye ko yebisa ye ke ya bato bakoloba penga wapema na kimia te azela jusqu'à ce que babomiye bakosamba bakorépondre na bakta na bango ndako pema na kimia donc te ko rendre ye hommage pona lutte oyo asali apesi bomoi oyo ya ye pona alternance. Merci. Merci maman. Mbote. Bon, tout ça nous manque. Bon, messe et Salemi. Je crois qu'on peut se décaler un peu. Toye na misa lelo pour tomber na matali ba marche oyo celle-ci azo programmé Chimanga
kutanaki na liwa le 25 février 2018 na makaniso ya bokristo tokoloba nzambe alingaki yango ezali mokano ya nzambe pamba te so otali malamu kita oyo nzambe asila kopesa mboka na biso atikala kopesa yango na mboka mosusu te na mokili oyo kasi banguna babelema balingaka kozwa nkita wana kobotola biso nkita wana ekoma oyo ya bango kasi nzambe aloba soki mboka eza na bakotelemela yango te baza na makasi mpe bopikiliki bakoki kokoka kosala ta sacrifice bakoma bamartire ndenge ndeko Rossi alapesi ndakisa lokola balumumba Musée Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi, Frédéric Bassa, Folibert Chebeya, Fidel Bazana, soki mboka ezana bato bazana makoki wana te, jamais tokolonga toko récupérer mboka wana po bolamu ya bakongolais esala komonisama. Nde lelo toye kolakisa na mokili mobimba ete atako ndeko Rossi Chimanga akutani na liwa na kati ya bitumba biso tozonga nsima te bilenge ebele bazali koteleme boyoki ndenge bazoganga kuna bakozonga nsima te tokende obele liboso kino bato oyo bazolinga babotola biso mboka bato oyo balingi démocratie evanda pouvoir oyo ya peuple mpona peuple mpe ya peuple evanda ya solo bato oyo wana bango nde bakokima au sacrifice ultime. Il n'y a pas de plus grand amour, dit la Bachelor aussi. Ton sacrifice n'est pas vain. Tu n'es pas qu'un simple mort, mais tu es un mort victorieux. Nous colorons le sol congolais, rouge de notre sang, pourvu que nos enfants ne vivent esclaves demain dans leur propre pays. Quand la mort viendra, je partirai fier d'avoir défendu un idéal juste et légitime. Ces mots deviennent une réalité, une parole d'évangile pour nous, tes compagnons de lutte, mais aussi pour la jeunesse congolaise dans son entièreté. La meilleure façon de l'honorer, c'est de perpétuer la lutte. Contre vents et marées, nous irons de l'avant. Ils veulent nous éteindre, nous réduire au silence, nous pousser à l'exil. Mais sache-leur aussi, nous ne faiblirons pas. Nous ne céderons jamais. Si c'est par notre vie ou par notre mort que le Congo sera libéré de cette dictature ignominieuse, nous n'hésiterons pas à rendre l'aube rouge de notre sang. À des assassins, nous disons que le Congo connaîtra des jours nouveaux. Le Congo ne sera pas toujours si faible. À chaque mort que vous ferez, 100 autres militants rejoindront la lutte. Sur ce, nous décrétons une ville morte le 9 mars 2018 à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national. En mémoire toujours. Cathédrale, mais c'est à notre avantage. C'est une tâche d'huile sur le plan international. Et tel ici dans mon qualité, pouvoir oyo, ils ont pouvoir à Yankee. Évidemment, les vrais Yankees sont les Américains. On va avoir des Yankees irrationnels, les gangsters, les Barabas. Vous comprenez? C'est un pouvoir défaillant
c'est un pouvoir où ils ont respiré le dernier souffle. Il y a un cas où il y a une semaine passée. On va continuer à PPRD. Oh, il y a baninga basomi bamituka yo continue na suka ça va alors eloko suka ya koyeba mwana mboka na nini ça eloko retenir aussi emoko azalaki moto abwanya moto amaye azalaki kimbamu il dit apparemment c'est comme si le régime de Kabila qui gagne yo ki chibala bato babundi na primature soka makambo atane eleko mobutu abandai ko nyonga biso soni chibala nzenze wakowela IDPS bana na ye babundi na primature une institution de l'État. Ça veut dire que l'État n'existe plus. La dimension existentielle de l'État est bafouée, est foulée aux pieds. Chibala nzenze bana na ye na directeur de cabinet bandongwani na primature. Ah nzambe on se battra. Ils ont elonga Sami Badibanga. Ils ont elonga Chibala. Bilongi na tokolongola ba modi ba statut batia na primative tokolongola bilongi wana ozona na ngai tokolongola ngo tokochaka ya ezaka ka Russie moko tolongola ko banga n'ayons plus peur moto abomaka aza moto babanga kate moto abomaka aza faible celui qui tue est faible ozona na ngai boko banga moto aza faible to banga te liwa Russie esiko tobimaki kama tokoma zomi na bakama ebele tobima ebele mpona kopesa molimo na ye lokumu mpona kofi mpona makambo buzoba te akende kowelela mwasi ya moto te akende kowelela nde Congo kasi lelo mwana mboka Daniel Safu balobi te famille ezali vraiment na insécurité bandeko na ye misusu bazomonana te mpo bazobanga ke bakolandela bango bolongola na kobanga moto bakobangaka nani wana balongola kobanga devons braver la paix. Bino babomi ndeko na bino bozaka na kobanga. Baboma bino nyoso. Boko banga likambo. Basi babomi abino ndeko. C'est à moi de